Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Vous quittez. Vous kaka. Kinshasa na biso. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa na biso. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo ratate. Et on a bien yo. Ah Jima Mukende. Oumela. KNB. Kin et l'équipe partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin et l'équipe partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian ils sont ngolo bisous bye bana kin ke bana jako zappé so kutanango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kutanango check au Vandi. Bienvenue dans Rétro ya mokolo ya lelo Balantinier c'est magazine Kinshasa na biso oyo ezolemba comme melabino ba vraie réalité ya ville ya Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit Mokonzi a bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que balandi wana baosani? Baolanda peko. Nous y avons cru. Mais ce que Mokonzi a lobby a dit bon likamba ko wana au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Lundi to pone bino élément oyo ba conséquences nini yaka ceux qui moi ça financer mobali donc on mobali azana na mbongo te. Na Kinshasa ba phénomène mingi elekelaka bato mibali ebele soki azana na mbongo te akobala mwasi okomona mwasi azwi mbongo apesi mobali aya kobala e. Batu misusu batruvaka yango mabete po eza nango na cadre ya bolingo kasi misusu pe balingaka bongo te parce que selon bango jamais mwasi akoki kobala mobali surtout na culture ya RDC mwasi mususu akokoma impoli et pas mobali soki apesi mbongo aya kobala ye mobali nda balaka mwasi akobala mobali te po soki mwasi abali mobali et comme lokola nga mobali naza susu tina ki mobali na ngeza te mwasi akoma komonela ngai na makambo nyonso akokoma impoli ekozala muke abwakeli nga biloko libanda ekosimba te conseil na kopesa na bandeko mibali soki nano le otondi te kokende te mais soki olingi obongisa makambo ya libala donc préparer po kende kobala ata mwasi yango wana mbongo na ye yo nde bimisa ya yo nakotrouva oza normal te. C'est que normalement, même si la Bible il faut mobile des fois la moitié. Donc moi c'est impossible pour moi aussi à bala mobile. C'est impossible. Donc ma conséquence à la longue des ans tantôt boyé et comme à lobby moi ça bali au boani na palais au sali moi likamo boyé tam soupe na rolongo là kutu yo za le côté yo moi mamba basi ndeza. Mais pour ngai nakondi mango te. Pour ngai la monango za mabe. Elingo ba mobile nem tabala mwasi. Mwasi ko bala mobile te. Mobile akoma komonela ye. Mobile akoma monela ye, mobile akoma monela ye. Akope ko linga be basi mususu. Kobala ezande mutema mutunde fapola. La conséquence c'est la mais pour nga sunata so comportement ya mutu mususu ata moi soit lingio ata balio sera comportement bien relation bisa bien azara bien vers yo eza mabe pourquoi ce que zu moi si moko ya mabe mais ce que zu no moi si moko za respect et quoi arriver dans OK beaucoup avancer na vie mobali oyo
alaki na mbongo te maki na bolingo makasi na mwasi na ye mwasi atali te mobali na ngai aza na eloko te sikoli eloko te ya respect soki aza respect te ya mankaka oda mobali yo osibi conséquence parce que yo no ndimaki ye apesa yo mbongo yo bala ye soki yo bete mwasi aka respect te maa na mbongo ebele ndeni apesinga mbongo na bala yo no ndimaki sibi conséquence oyo olingaki eza kor yo sinaki na motu wana. Na bapeyi misusu tomonaka mwasi apesaka dot na famille ya mobali misusu pe dot ezalaka te soki bosepelani bobalani na bino kasi awa na RDC lokola tozali babantu mobali nde esengeli abala mwasi soki mwasi mususu apesi yo mbongo oya kobala ye akozala na respecté envers yo akomona yo eloko te akozwa autorité sur yo pe akokoma kokomande yo kote mususu pe ndeko mwasi soki opesi mobali mbongo aya kobala yo akozala capable ya kosala buzoba po amona na ye pasi te oyo baninga mibali bamonaka avant abala mwasi. Mardi motuna etuna maki na baparents mpona nini babetelaka bana na bango ba origine na bango lisusu te na phénomène faire part nde ekoma nango normal na bacouple ebele soki balingi babalana. Bakoko ya kala bazalaka kofandisa bana na bango pe bazalaka kobetela bango masolo oyo eleka koyebisa bango origine na bango kolakisa bango musisa ya ba famille esika bauta kasi ba parents mingi lelo babetelaka bana histoire ya origine ya famille na bango te misusu kutu bazalaka ta na idée ya komema bana na ba village natal te bana misusu kutu soki otuni ata province village secteur na ye ayebi yango même pas il faut atala na carte de lecteur sima à répondre yo kobetela vraiment origine te ça dépend d'une famille à l'autre eloko liboso famille oyo ba parents bayebi importance ya origine dès la ndako ya baboti ya banako yebisa bango eketala biso nde tobota matala tala mais ça lelo on a ba famille misusu ba comme na banko imiter ba occidentaux donc le monele et pas naie eza yemoko mobali na mwasi naie na bana naie esili donc ngai na benga ngo eza égoïsme familial mais na biso ba congolais et que na biso ba bantu et c'est na biso était vraiment to expliquer bana ba origine vraiment émission na sepe na ngo mingi motuna eza vraiment trop capital conseil na ko pesa ba parents eza boye ba parents faut bazana na bolingo ya ko fanza pe bana dialogue faut ezala kana ndako jour moko ke par exemple musala eza na honte mwana obimite ko fanza mwana omone ngeza boye omone ngeza boye omone ngeza boye donc mwana ndi azoyeba po biso ay koma kaka tango yebisa mwana amakamo pampa mwana te faut qu'on y ait wana parce que yebi wonte eza faut ça faire ça faut ça faire ba ne faut pas yebaka yo parents ne faut lobaka bon là ça dépend des parents ba papa aussi pour ngai vraiment tant de kola de temps na internat papa na petit le sanga ba origine na biso tant so mona yé albino congé de tante congé à Pâques na aux autres que na Congo central na village à partir wana à la sorte d'origine na biso pas etouta ndenge pe ba bota mela explication claire. Et même si tozongi katina Bible lobi bien que moi na oya fréquentaka bato mayele akomaka pe mayele. Mais lelo bana bazomona ke ba parents basota. Bana bakoma mosika ya ba parents. Ba histoire ba parents po ba banda ko rencontrer bango leurs origines. En tout cas eloko na ezalaka lisusu ata mukete. Donc mwana na mwana koma kumiluka ndenge na yakoma kuluka parents soki amonika ke yindi nde sikoyo tango akutuna parents kanisi kotwana na koki koloba que vraiment eza faute ya ba origine na biso donc c'est-à-dire et les parents et les enfants nyonso ensemble toza fautif. Ezalaka malamu koyebisa na bana origine na bango bayeba histoire ya bakoko na bango ndenge tomonaka epai ya mindele balakisaka na bana origine na bango ba parents bosunga bana na koyebisaka bango esika bauta ekoyede bango. Kinshasa eleki partout. Bamibali ebele na Kinshasa po abala mwasi na ye il faut saler le système faire part
c'est-à-dire yemoko na poche aza atane eloko te eloko ya malonga kutu eza te po akende kobala mwasi motema nyonso okomona atie kaka na bafaire part oyo akabolelaki bato misusu kutu okomona atie deja voile ya mwasi kaka na bafaire part oyo akabelaki bato ayebi ke kuna na kozwa 20 kuna na kozwa 100 ekopesa boye voile ya mwasi eza kuna me kelke bato oyo tokutanaki na bango balobi boye na mikro ya KNB likambo wana nazo conseiller epa baoyo bazosala parce que bamingi bazosala lokolo neti inventaire yake bamonanga mais na poche oza na eloko te ozo comprendre obani makambo te camarade nanga sunganga na mwa $5 o sunganga na mwa $10 otie makanisi na poche ya moninga ekomi na ntango wana soki baninga peut-être bamosusu bazokende badefaka okei au défi ke okoya kozongisa mais te au défi tomoni kaka mokolo osali bamariage osali bafete ya libala na yo tomoni yango kitoko mais lobi na yo ekozala nini te ekomi lobi wana tokomona libala yango ekufi lisusu basi mosusu ya mikolo oyo basiportaka nzala te ngai soki moto aza na objectif ya bala normalement ye moko na afazala na fond soit ifaza na mbongo nyonso tu ekosenga mpo abala nde bato bayaka mpona bainvitation wana bazalaka wana eza baedaka soti akoya nango soti akoya nango te eza nango te keno bato wana nde moto basala mpona yo bala non yo nde moto okana yo kobala yo nde moto oza na bamoyen na yo conseil bacouple basala lokola biso bajeune tosalaki ngai par exemple avant napesa bafaire parce que napesi faire part na invitation omoni napesi faire part na invitation c'est-à-dire 90% ya makambo nyonso nasalaki bien avant naye ko makambo mbongo ya bafaire part eye kokomplete bavide mosusu okomona na feti bacouvercle ezokoka bato nyonso te omoni bosengi bacouvercle osengi babiloko moko ekosalaki ekozala mwa priorité na manifestation te wana nde conseil na apesa bandeko oyo boza na procédure to na préparation ya libala boyoki kopesa faire part eza nango vraiment mabe te mpo moto akoka na mokili azali te kasi ezala te ke yo moko na poche to na compte na yo oza ata na eloko te mitema nyonso kaka na bafaire part oyo opesaki na bato ebongo soki bato wana nyonso bapesi ata eloko te seke libala mpe ekozala te soki omoni ke mbongo ekoki nanu te mpo na kokende kobala mwasi vanda ngonga na bino ekokoka kaka mpe bokobala na uswat bosombaka biloko na bino ndambu mpe bolongola nanu ide ya bafaire part na mitu na bino mpo soki kaka boye bokoavanse ata na eloko moko te Kinshasa eleki partout mardi tolobelaki système oyo bana mibali bazalaka na yango soki bazovivre na mwana mwasi akomi na zemi okomona ye awangani na ye zemi eske eza malamu mibali ebele surtout mingi ba jeune garçon bazalaka na système ya kowanga na bazemi aussi longtemps que avivaka na mwasi wana okomona mwasi akomi na zemi tango kaka azoyebisa mobali mbala moko atiti de changer akomi kosala ignorance azotuna ye soki zemi wana eza ya nani mobali mususu kutu akoloba onga ndenge na zabo na botaka nanga te kasi KNB ekutanaki na bandeko oyo pe balobi nini esalaka mibali misusu bawanga na bazemi nde totambolaka wana toyebanaki ya tambola mabe nga na tambola malamu eza bafille misusu mobali bisola zemi aza na doute ya kondima yango par rapport ya comportement to etamboli ya mwasi tu vois eza mpe misuki eza mpe na ba piste ebele ezalaka mobali ye moko mpe ntango mwasi abiseke ana zemi atala boye aza limité moyen zwango eza te donc makambo wana eza vraiment na bareseau ebele kowanga na mwana na yo eza mabe dede makambo wana biso bajeune tokoma wanga na bazemi mpo ndeti nga bojeune aza boye possibilité osala eza te ana mosala te asalaka te akopéraka te mwasi alala alamuki boye o papa na wana zemi na yo aomona kaka zemi charge ya zemi apréparé lettre ta nini akozala na mbongo te osala makambo wana yango epusa bajeune miso wanga na zemi basi alilo bakoma ebike oyo asombelanga pantalon oyo asombelanga lipa na ntongo oyo abimisanga memanga boye oyo asalaka boye siko ntango ngai ndeti boye nabike mwasi na vivre na ye alani na nga moko te zemi so eye naondima facilement te
take nga mu pe na monaka na yoka na monaka na ozana facilité donc na ozana facilité qui était on dit que c'est misère nga na chijango eza bien te po et on zo vivre na mutu donc il faut ko subir na conséquence nyo c'est ko koma to boite ke biso basi ebele ya ba fille a dépendance na mbali moko te akoma dépendre na 2 ou 3 pour azwa charge na emoko mais en réalité eza moi bien il faut que tu aies confiance en moi. Donc pour la biso pe ba fille il faut tambola na droite. Pour la jeune garçon encore il faut à la série. Et on vivre dans mutu, aye pas na approcher et à mutu su courage ayo e biso kezim. C'est qu'à considérer que eza ya yo. Pour ce que eza yo te on va tenter ya ko e biso ke likambwazim. O eza sérieux dans son mutu aye pas na lobino likambu. Nzima ngona. Baloba mwana rabota makaye bana kaka do mama ndaye ba mukolo mwana ta bombi lelo lobi eyeba. C'est important ba do ba jenga so longola na kopesa baba si pasi wana. Ero vivre na mutu ayebiso likambo onzima na. Bandeko basi pe mibali boyoki ndenge bato balobi kasi noko nanga ata oza na moyen ya kobokola zemi te kowangana yango te po lelo soki owangani zemi mwana pe abotami akoli eske okozala na makasi ya kotombola elongi pe otala ye ba comportement oyo eza malamu te na mukie oyo zwaka ndima makila na yo ke owangana. Bandeko basi kote na bino pe boye bakofanda na mobali moko. Poso ki oza na mibali ebele okokende pa ya Jean awangani, oke pa ya Thomas awangani, pe pasi ekozala ya yo. Boyoki. Kinshasa, eleki partout. J'ai dit la qui s'agit de population qui nous a balela qui na micro ya KNB na ndenge to ya dollar et mati makasi. Depuis le week-end passé, tu as constaté que dans la ville de Kinshasa, le dollar est grimpé makasi et le monde à 175 directement na 180 et comme il bangisa. Pe boyebi na Kinshasa ce qui dollar est mati, mutunyo son en coin na yepe a mati sarabiloko. Ata moto asomba ki biloko na to ya 175, soki kaka lobi na ngoto e komi na 180, yepe biloko e mati kaka na même to. To salaki constat wana na ville ya Kinshasa, quelques bateaux to kutana na bango, balobaki boye na miko ya KNB. Imaginez ndeko na ngai so to lobi bien, talande to zalaki tane dollar nde zalaki. Na lelo nde to kene, eza ki kolakisani. Tozo sepela na ngote. Ata lelo dollar e kombi 10 dollars e kombi 18 000 francs. Ato changeango, so osali ba dépense e mona na te. Alors, président tel a biso likambo oyo, dollar e kitana se. Bazo wela kama kamuga o ke no, o te confirmer biso kota dollar kota mambozo salemate. E kitanano. Tozo mamuso to koti so mamba dollar. Wana kita président toka wana message na yo, kitisana no to wana e kitana se. Na yebite soko zo ba mambo te. Jamais dollar banda to kola na bakinyo na banishasa to mona na te dollar ko na 18. To mona na kimukolo boy. Et ça l'a raté. Akitisa vraiment wana mabakita po bango mo bayebi déjà so wana. Bayebi ke dollar est attaqué. Bakitisa bango tout ba vanda ba baninga ko sala. Donc c'est comme si bakonzamboka bazo négliger to bazo mona makambo ezo le kate. Poto chaque jour ezo mata. To ya banque ndenge mususu to na biso to bakambiste ndenge mususu. Tozo comprendre ce qui mbongo yango ezo utawapi. To évolution ya makambo économie bazo sala ngo ndenge nini tozo comprendre te. Alors eloko osengaka ke bakonzamboka bameka kotala nanu makambo taux d'échange oyo ba maîtriser yango po tozo kokasu te. Chaque jour okokende boye okuti lelo to oyo lobi okuti mususu. Donc c'est comme si bakonzamboka ba tenir compte na makambo wana te. Congolais oyo aza sage akoyeba biso toyebi bien que to ya dollar et commis à niveau ya 190 tina ba 184 à travers bande kuna biso oyo bazo frapper bambongo bazo sala bambongo na banda kuna bango basali bambongo batindango na marché mbongo ekoti ya $10 wana siko gouvernement na biso nde azwa disposition ya ko casser bande koyo parce que tu sais comprendre bien que bazana ba machine oyo sala ba franc congolais na ndako bazo frapper, bazo bimisa, mais le gouvernement a à disposition.
bakonzi ya mboka tosengi bino bosala effort pona koluka ko stabiliser to ya dollar po boyebi na Kinshasa congolais azalaka soki kaka to ebouger biloko emati pasi wana ezali kokitania na population na bino oyo jusque là bazali na bandako par rapport ya ba mesures préventives oyo ezwamaki ke bato bafanda na ndako suite ya maladie oyo ezali koboma na mokili mobimba mais soki dollar pe ezali kaka komata na yebite soki population yango bakufa to basala nini bakondi botia mayele pour situation oyo ezala résolu une fois pour toutes. Kinshasa et l'équipe partout. Vendredi, tu as sélectionné les bino éléments oyo. Est-ce que moi, la mobile, ceux qui ont fiancé déjà, moi aussi, ok, n'a pas collier par la bango, pamba, na maman, ceux qui mobile, ya même lio pana oya bota libanda yo, yebate, oko sala nini en tant que moi. Fiançailles ezali étape oyo famille ya mwasi na ya mobali bayebanaka deja. Mwasi akoki kokende na belle famille na ye, akoki pe kolala na ye kuna. Mobali pe akoki koya epa famille ya mwasi na ye kotala bango soki pe akolia ezali bakoservir ye alie na ye problème eza te. Kasi eza na mibali misusu lokola fiançant ndeko mwasi akoma na ye kokende kolia ka chaque jour epa famille ya mwasi. Abwaka na yesu ni na mai ndenge baninga basalaka mwa charisme mwa fier ye kutu epa na ye ezalaka te. Loko wana eza na valeur te pa ba papa maman bokilo epesa valeur na nga te. Bon conseil nazo pesa bango eza ke bon mobile tout d'abord faut on pesa valeur. Ya ke so azu pena donc pouvoir que aligner moi si mwasi aza donc loko moko ya kobanda ke doit amona honnêtement mukete faut mona ke oza responsable so lingie ezate obando ke n'est pas bango te faut mi pesa na valeur et le conseil na pesa bango nde ya ngwana il y a pas ba mwasi et que au fiancé et arrivé que olé pas na bango bon ça peut se faire et puis ko salema et ça peut autoriser parce que tout au quotidien na bozindo koko maboyo ki ba boti ya mobali ya mwasi ebiso ah papa en tout cas mako kena nte vana na muke ba lukelo ta mwelo ko moboye mako kena nte avec toute sincérité au revanda pour na respect ya ba papa olé mais elingo bateke et comme chaque jour parce que du fait que yo ko banda relé chaque jour bon pas bino lé até hein tant yo comme bino ko lé sko et pas ba mwasi c'est que pas bino lé até alors exactement normal que on fiancé au kende rolé par ba mwasi na yo et comme chaque jour té eza normal et pe so poids pété ba bokilo no ba repéser na no famille na yo ba bi awa moi mbali ya na balité ali aboy bon famille ne baba na donc bima gaillard zéro parce que la fiancé mwasi après na banda kende rolé pa na bango chaque jour wana ezola exceptionnel repesa nga respecter ata ba bokilo ba pesa nga respecter ata ba leki na ye ba pesa nga respecter faut na mi respecter ti ata so na balier ce n'est pas normal na banda kende olé pa ba bokilo na chaque jour na pesa nga respecter bon eza normal pour na bakinois eza pour na biso ba villageois te jamais na ko fiancé moi si na que respect pa na banga banda kende golia kuna ala pesa nga respecter respect vous allez pas tant moquer pour na ngai soki na fiancé moi si faut moi ça banda koya et pas na biso aya kolia kuna baye na ndako na biso teke ngai na kende et pas na banga ata na bali ekutu ekopesa la respect ndeko mobali oyoki ndenge baninga na yo mibali balobi soki o fiancé mwasi epesi yo nzela te ya kokende kolia mikolo nyonso epai ya belle famille tango ozolakisaki lokoso na yo kuna yeba mpe ke babokilo na bandeko ya mwasi na yo bakopesa yo respect ata moke te bakobamba yo bakombo soki bamoni yo na musika deja babandi kotonga okoyokisa pe mwasi na yo soni na kati ya ndako na bango na yango noko tika habitude wana mipesa respect po basemeki pe ba respecte yo. Kinshasa et l'équipe partout.
mabala ebele ekota ba désordre pona libota bota o mibali misusu bazalaka nango okomona papa abala mwasi na ye légalement kasi nzoka libanda abota na ye bana na mwasi mususu abomba secret jour mususu komona boye ayena bana na ndako basi misusu basiportaka na bango andimi bana wana kasi misusu pe balingaka kutu te kofandisa bana wana kosangisa bango na bana oyo ye abota. La première chose na kipe osilika parce que les obalane c'est une vérité. Bon conseil na opesa bango oui eza on kana mais ba silika nete pour peut-être eza moi ça ya mona ki ebisa kyo dès les premiers jours olinga pe leso olinga pe olinga epete na ndenge ya bota libanda wana mais na opesa bango conseil ba vanda toujours so alingi mobali wana alinga pe ka bana kwa bana yeti alinga ka bana wana etake mama we ba façon ya kovanda na bango façon ya koteya bango po bana baza babina libuma mwasi mususu aza moins difficile po bavanda esika moko mais etake mama oza déjà expérience déjà awe ba façon ya kovanda na bana wana relation na wana ose eloko te baza bana bauti na nsima mokolo mobali na ngai donc baza bana na kobwaka bango te baza kaka bana ndeti bana nga nyonso conseil na opesa bango boye bana baza bana azwa bango lokola bana oyo babimi na michopo na ye initila konyokola initila ko maltraiter donc bana na pe mimi meza bon pipa bon basunga bato yo kanisi ndo za bozo nyokola epo avenir no ebite mais lobita mutu koza mutu asungi pe koleka na bana oyo boti na michopo na yo bana na ko bokola bango na ko bokola te po bana na msuba ma bango kuma pesa bango kindoki ba yeba sangana bana nga ba yoko bebisa bana nga kasi bana ya boti basa bana esi ayako sansa bango na nda bien azuli mama bango nda ku bana na bake bava na mama na bango ngape koto na bana nga ezaka nango bien mais na lo bande bo soso bana na bazona bango kindoko te musuba yako pesa pe bana nga balie pe na nga moko siko na osepena te esala nga bien te esala nga mabe pona yeko yoka yango na sima il fallait signaler nga bien avant tant to bandaki avant to balana maintenant on yoka ngo côté musubi ayilinga bana na sima et ko déranger de bando pesa kaka mbutu soit signaler nga bien avant ça va ba ko boya bazana raison po ba yebi yango na sima mais conseil pe na pesa bango ko ko boya te po baza bana mobali na il faut ba yamba bango ba vandisi bango esika moko conseil ko uta na ye moi c'est abali wana soki azo ko maltraiter bango nde bana ba koma ba rebelle mais soki bana ba ye azali ko pesa bango éducation ye abaleli o esika uteli donc bana na ba sa ba rebelle te ba ko tambola na droiture kobota bota libanda eza mabe po mwasi mususu soki aboyi na ye kobokola bana oyo bota libanda ya mariage bana bako riske bakoma ba phaseur soki pe obali mwasi bokomi eloko moko secret koki kozala te kati na bino nyonso okosala ya mabe to ya malamu esengeli oyebisa mwasi na yo soki ofandisi mwasi na yo sololi na ye ke mama ndenge naza awa na bota libanda kasi nalingi bana wana obokola bango ekozala malamu kasi soki mwasi ye moko a découvrir to omemeli bana brusquement ekosala mabe makasi ba maman eza mabe koboya bana oyo mobali na yo abota ata babotami libanda ya mariage bazaka kabandeko ya bana oyo yo oboti zwa bango sangisa bango lakisa bango bolingo ndenge olingaka bana oyo yo moko oboti po bazana bango ba innocent basengaka na bango te baya na mokili na ba circonstances ya boye. Kinshasa eleki partout. Samedi toboneli bino élément oyo est-ce que papa okoki koboya mwasi na yo soki azobotela yo kaka bana basi tandis que yo za mposa ya bana mibali. Tokoma kokamwa na ba couple misusu okomona papa soki mama azobotela ye kaka bana basi okomona eboti problème po ye azaka kaka na posa ya bana mibali ti okoyoka ke papa akiko bota libanda pona kokende koluka kaka mwana mobali oyo ye aza na ye posa tina suka okoyoka ke ye na mwasi na ye bakabani cause eza kaka mwana ya mobali mais quelque parents bapesi bavi na bango na micro ya KNB balobi boye mama kobote ezaka mama jambe nde mutu apesaka mwana soki mwana mwasi papa eza eloko te soki mwana mobali nyonso ezaka mama jambe ebele ku babota ba mibali ebele babota ba mibali nso tali ba bakoma ba kuluna ba mwa ba miyibi mais mwana mwasi yoka so tali seka bosembo
c'est normal. Donc au bota moi suis bien moi na mobali donc ils ont dépendre de Nzambe. Donc so Nzamba tidenga ba mibali non c'est pas na bango barabana ce qui peut ba basi on c'est pas na bango barabana donc enyolo bateka so moi ce qui madame nanga zo bota moi si bien moi mobali donc na lo bakete yo nem to kanga ba basi obote ya ba mibali ndeni metende no kanga ba mibali obote ya ba basi ndeni teza za bongo teza ki Nzambe nem tapesa bana so ke libale ko kufaka so moi sa bimi libanda so ki moi sinanga zo botaka basi mais basi wana bako bala pe bakonza minene vie nanga pe changer donc wana eza volonté Nzambe eza donc nakoboya moi sinanga te Nzambe mutu apesa bana poko boya ye obali mususu aboti pe ka basi osani lopo nanga nakoboya moi sinanga jamais soka zo bota basi non mutu bazo bota mibali aomolo wa moi si ba ministre ya basi bazali mama donc wana eza mama Nzambe essentiel oyebaka kwa cadre basi wana conseil na kopesa na ba papa to ba mama ezali ke baluka kimia na mabala ndenge na lobaki makambo kobota eza Nzambe tokokende luka na ndako nganga te po tobota ya makambo Nzambe donc so ba pesi yo bana mibali zwa bango zo ba pesi pe ya basi obotaka basi eza cadeau ya malamu bango tout bazandenge moko ba papa boyoki koboya mwasi na yo soki azobotela yo kaka bana ya basi po yo oza na posa ya bana mibali eza bien te bana Nzambe nde mutu apesaka soki apesi yo bana basi ndima eza mabe pe te soki apesi yo pe ya mobali ndima bana nyonso baza bana ebongo soki oboyi mwasi na yo ya liboso po azobotela yo kaka bana basi mosusu oyo kozwa soki azobota kaka bana basi okoboya ye pe vie eza komplike yo kutu ozwi ata bana yango misusu kutu banda babala na ti lelo ata mwana moko te ni ya mwasi ni ya mobali yo sambela Nzambe senga epa ya Nzambe nde mutu apesaka bana tika mama avanda kimia Kinshasa eleki partout. Merci les bino bozalaki tellement ebele à kolanda retro et mokolo lelo ekomi na suka soki bosepela kina ngombo pesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya magazine Kinshasa na biso Hervé Zaka double pour moi azaki na sima ya caméra Nathan Siaza na réalisation fait na coordination ya Jimmy Mukendi kasi bobo salaka te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino